doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes à l'élo Tokolobela. Parce que boyebi que 5 minutes, ils ont la cour éducation civique. 5 minutes, il y a un de Kitsarabino mitema. L'élo Tokope Sabino, bah raison pour lesquelles il faut vraiment pour voter en 2023 dans l'élection présidentielle, président Fachi. Parce que naye bisaka bino. Ce qui t'a raté, redécollage, ya mboka na biso, ezonga esika ezalaki pe, eleka esika ezalaki, parce que to 8 na libulu po, batu mususu bazo comprendre to 8 na libulu moko ya kosakana te. Pour vraiment mboka na biso bomon déjà respect silaki ba komi ko respecter biso donc FMI kutu elingaki kutu ko beta kutu ba masolo mbongo na biso te ba komi na confiance na biso bomoni ba réserve ya mbongo na biso ndenge komi bomoni donc budget ya mboka na biso bomoni ndenge et triplé ezali ko mata se ko mata donc masolo wana nyoso tout ezali grâce ya président de la République na biso Fachi Beton. Bokosa na libo mate. Ba masolo nyo surtout oyo. Bozali komona au courant de l'estage au courant, ezana problème au mai. Masolo tuana à partir ya deuxième mandat nde ekofungwama. Boyebi masolo ya ba mai ba tio wana nyo surtout tioreteri ba tio nyo surtout ezalaka wana o nakini babengaka tio nyo surtout ezali depuis époque coloniale. Mobutu encore moins Kanambe ba changea yango te o ba belge batike la biso population na ki sasa ezalaki combien siko et comment combien donc boyebi ke ko simba lisusu te. Courant, bomoni installation électrique, nyo surtout wana ezakaka o ya kaleza suna ba norme te mututu na kini na basta mibali ba koma ba électricien. Masolo wana bomoni donc bomona ki dernièrement tu as mai donc vraiment to zali ko pesa ba condoléances na bato bazwaki problème bomona ndenge panzana ki mai wana bandai ko mata parce que masolo mai na côté kuna ya banjili banini basisa déjà masolo mai ya bambinza ti likolo wana ekosila tango ba ofungola masolo o ezali a régie des eaux o ya mbinza ozone donc masolo wana ekosala makamba moko te bomoni zu combien de temps po batonga ba masolo wana mai na ba courant nga na witaki dernier makine na monnaie quand même côté lumière na banzela et en tout cas vraiment ezali ndenga kalate changer. Masolo touane salami na baguette magique karaboyete donc eza masolo moko esalamaka malembe Fachi na ndenga linga oya siko ango ko s'occuper na ba ferme mususu mais azaro zonga na makambo oyo il fallait déjà salama banda kala na ba prédécesseur na ye mais batu ndenge na lo baraka ke congolais komaka amnésie qui est moko Congo le abosanaka mbangu mais avant to bande mission na biso ya lelo nakosala mise au point mouké. Une mise au point est vraiment nécessaire. Na kati ya émission à lelo nakolobela kama mouké masolo oyo ezali ko kitate donc polémique ezo enflé karase ko enflé ya boxeur na biso bakole. Mais je vais pas m'éterniser là-dessus parce que boye bakembongo wana ezala bakola zu yango ekozonga kate ata bolobi ekozonga kate mena ningi nazo kaka tamukie na masolo oyo bomoni congolais abosanaka mbangu congolais donc tozali bato moko bazwaka biso neti tozali
ba reconnaissant te omoni mutu mususu lenga ngozo ale mususu akoma martyr pona mboka ko baye na ye parce que kaka congolais azali mutu moko abosanaka vite congolais azalaka reconnaissant te bozo mona na fiche ba kole tangu azozwa be botu azozwa ba coup donc azo gagner bomoni affiche ndenge bati des pères et des mères la fierté ya Congo na biso lelo bobosani lelo bokomi ko benga ye escroc fa quoi yango na bomoni kaka ti lelo congolais donc eloko to yebi to lingite to bandai kolela wana kotika ngote kanambe kanambe étranger tozo ata makako ata mbwa donc tozo kaka mwana mboka akoma na poste wana toko bongisa makambo na biso nzambe alingaka Kongo ayekoli biso azweli biso pas de mots entre moi na papa Tshisekedi mais tokanisaki batu bako changer mais tozali ko kamwa masolo o to bandai ko beta na lera kanambe yango wana tozali ko beta ngo susupo na fachi béton donc na ko finga na ba critique mais on peut pas comparer l'incomparable beaucoup ko comprendre beaucoup ko comparer kanambe te na fachi béton ata azala masolo mabe ata azandenge nini ya azali mwana mboka azali mwana mboka donc ti bato mususu penza tozali ko comprendre te soki mitu na bango ezo sala bien bato balobaka et donc bazolo bati kanamba zonga na yebite mutu aloba kanamba zonga o bandaki kolia na kanambe mais congolais o penza solo ata Félix Antoine Tshisekedi makambu tout tolobi te keza bien makambu donc ekokeli malembe ekokeli malembe fo boye bandenge nini Félix Antoine Tshisekedi fachi beto azwaki mboka na biso mais congolais nakanisi na pays mususu ekamwaka kutu biso ekoma ko kamwa biso. Moi je suis Camerounais. Moi en tant que Camerounais, je demande au peuple congolais. On vous donne monsieur Paul Biya, le président de l'Assemblée nationale du Cameroun, le président du Sénat, toute l'Assemblée nationale du Cameroun, tout le Sénat du Cameroun, tout le gouvernement du Cameroun, vous nous donnez seulement une seule personne. Félix Tshisekedi au Cameroun, ce n'est que tout ce que... Non, c'est que ça va changer. Là, notre pays, on sait que ça va changer. Les choses vont changer dans notre pays. On aura la liberté d'expression, le droit de l'homme en espérant qu'on aura tout cela. Actuellement, en Afrique, nous sommes fiers qu'en République démocratique du Congo, il y a un leader. On sait qu'il va apporter à ce pays dans le ciel. Toute l'Afrique centrale dans le dos. Moi, en tant que jeune Camerounais, jeune Africain, je suis tellement fier. On sait qu'il va apporter au Congolais. Changement est arrivé en Afrique centrale et plus récemment en République démocratique du Congo. Bazo comprendre était ba comment on a biso donc congolais mu tout passi congolais mu to masolo donc ba comment oh mais pays wana bazalaki na kanambe bando baza rwandais siko bazu mwana mboka bazaka ka d'accord te to boyi te critique koko zanga te même na ba pays autovani ba pays développés critique ezala kaka donc critique il faut la critique mo constructive critique kaka pour critiquer te nakanisi président oyo amemi ba masolo azali ko mema mboka na biso vraiment ndenge sengele kende nakanisi oyo akondima fatite donc azaka ka motema mabe en plus na lobaka surtout muluba oyo alingaka fatite aza ndoki aza soro diongo parce que muluba il faut linga fati automatiquement baluba ba sekabino ba Congo bazwa pouvoir bangala bazwa ba shoyeli bazwa donc muluba babaka bazwa pouvoir te lelo muluba pas eu pouvoir et puis moi na papa Tshisekedi mais ndengini un muluba kokozala donc contre Fati Béton na lobite que donc ceux qui makambo qui tribalisme au bébé kengana lingaka ba masolo anate mais un muluba il faut zala donc ezali donc automatique il faut tia maboko na Fati Béton mais tout ça komona baluba mususu donc ezani tiko loka mais nazo ka mwanga naza mu Congo nazali si ma Fati donc zoro mabiala mu Congo si ma Fati au fini Fati on a problème zoro mabiala mais toujours comprendre te et loko nini congolais lingi congolais loko alingi to yebite to comprendre on pensa à partir ya président de biso Fati Béton talaka congolais comme ça lettre J a comme ça ngo G lettre J et comment lettre G donc on a mejengoy MG30 et ba so meki ko ba MJ30 yo simba kaka te donc so mona kaka donc congolais lingi facilité MJ30 compliqué MG30
Donc, ils ont pas sinama wana motema. Donc, Congolais to changé, Congolais vraiment to yebe loko ni tolingi parce que ceux qui to yebe loko tolingi te toko changer va présenter 50 loko eko bongate. Nazo pe sabino kaka donc avant to fongola maso na biso na kata émission na yeb sabino ka anecdote muke. Bato ba ya poto kala ba yebi ba cabine kalezalaki o ezalaki na balabala oke osombi carte na taba oye okotisi. L'aime sous 50 unités, l'aime sous 120 unités. Donc, au côté de la cabine, on a un portable dans le bimité. Au côté ici, aux aliko benga. Au benga, place tout lingi. Après, bah, unité, na yo, ils ont liama. Donc, il y a une vitesse par rapport à, et si ka aux aliko benga. Nazo pe sabino exemple pour bon monaka que Congolais azali motute. Zaïwa dans la paix retrouvée, azali motute. Dans les années 90 ou 89, boy. 90 ou 89, na Clichy sous bois. Cabine téléphonique ou ezalaki wana na Clichy sous bois, na ebisi bino ke ba cabine téléphonique ko esila etikala na ba aéroport ceux qui na ba mboka nini e bandoza na libanda ba longola ngoka lezaki France Telecom siko comme Orange. Cabine wana ozui carte otina kati mais ba normali mope e bandoza. Cabine moko na ebisi bino ezalaki na Clichy sous bois. Cabine wana ezalaki na normali bandinga ki ba beta na ba plus de 1 an et demi, 2 ans. Bandinga qui donc ils ont donc cabine où les qui ouye au côté carte au formé numéro tant où bah au décrocher des alors normalement ce que décrocher après aux autres sur la unité et longo mais cabine où les qui sont au côté carte au décrocher ils ont décompté donc unité na yo na carte tikali kandengo oko solo la no ndenge nyoso to elengi donc eko kipete eko longolo ba unité te bandinga ri donc ba olata donc ba yamamoto na bango ba nzambala na bango bazo ana donc bien calme muninga koti abeta ta 10 minutes abimi muninga koti cabine wana bandinga ri ba yebaki ke kufa mais entre bango na bango bazaki na problème te. Ndingari moko ndenga bana ko kotoye ba Congolais zaïwa dans la paix retrouvée ayebisi Congolais moko bo yoka makamdenge komaki Congolais wana ta encore ayebisi akoyebisa pe bande kone ba Congolais mususu et komi Congolais komi ko ya penza tikiti na kati ya vente azobeta ba 3 heures d'ita ba 2 heures d'ita so yo betelier donc de porte à cabine ebise ndenga pe fona beta oh non ngala na cité. Donc, ba Congolais, ba komi donc, ba misu ba komi cabine, ngo komi ya bango, ba komi ko fout sango mbongo, donc ekoti pagaille, ti ba bagarre et komi ko bima na cabine, wana donc bima yo loko ni bona bagarre komo bima cabine donc bambila ba kweya, donc ba Congolais to ko revese ka bona bo ti mbila e ko yeba ke cabine wana ezaki na normali, ba benga e wana ezaki France Telecom. France Telecom a bongisa siko koma Orange, France Telecom a bongisa cabine wana donc kope beba bandingari ba lela donc ndingari wala gisaki Congolais a regretta banda mukile banda bomona bandingari bazo ba benga donc bazo ba côté parce que mindele pe ba bando à côté on te mingi zaika donc ils na cité na côté ba tout monde donc ndingari à côté à 5 minutes na e à cause on a plusieurs fois 5 minutes abimi donc code donc balo ya biso kaka tanto ko yeba cabine ko bébé ko ba bagarre et comme donc muta côté tikiti banda ko solo là donc 3 heures 4 heures du temps pour bomona kaka ba Congolais bazali batute biso vraiment muta loka biso vraiment so que zali kimbongo to luka eto zong ça vraiment likonda to zuka likonda to zong selie Congolais za mutute Congolais muta confondaka service na obligation obi batu kombe barata ba avion na ba aéroport moni massa benga okele lobi na ba 5 heures ayebisi massa otikanga omona massa ndimi tant ba ondo bengi na ba 4 heures ayamba sous téléphone to mona même sous moi ça yambi ozo déranger biso so benga mobanda nga leko wana sa bomi yo pa momi na ye ke azotungisa nganga na yebisa ke na yebite okandimaki Olia rendre mutuana service à l'obara qui n'a recocate, mutuana ngoluka solution mutus mais à rendre mauvais service à qui mieux commis donc yom to commis donc mutuamabe donc congolais azali mutumoko donc to yebite
ndenge biso tozomona bozomona ke ofati azosala te ere yango bazopesa bino bokende kosanrole bamisusu bazosanrole te biso baoyo tomoni ke non tokootya mpe libaya na députation mpe tokozwa yango parce que bato bazwaka députation wana na balukunga na basoki na bafunda soki wapi baleki ngai na eloko moko te nazomona ke baleki ngai te baleki ngai na kokoma na kotanga ou bien na bacostume ou bien kiboga do baza bato neti biso namoni ke bonga mpe na kootya libaya parce que basolo tosalaka tolingi tobanda lobango na kati ya assemblée bato monaka yo ozosakana okozwa te okomona makambo tokosala bona donc congolais motema mabe yo soko omoni ke olingi otya libaya donc nga nabi ke bon nakotya députation et puis nakosala tout nazwa yango et puis naza na chance mpe nazwa yango ekomi problème moto yango tolem so azali soki wapa vote pete mais okomona donc ekomi donc yo mekino likambo moko bomoni ke eza faisable bayini yo bakomi ofinga tala kaka congolais to changer yango bomoni makambo oyo nalobaki ya bakole omoni muto soki azokenda ngo na ndengi ya faux okocomprendre te soki olingi okenda ngo na mbeka ya bien soki olingi obandaka dossier wana olobi kaka ke une promesse est une dette. Chose promise, chose due. Abou pia roke nango parce que ça qui promesse et comme il fallait pas pesa bana moko boyo bana bazo kufa mais soki yo monique ozali na droit kende na gouvernement senga masolo osengi masolo ba kopesa yo sikoyo mutu wana boxer na biso o to bando kumisa tanga betu yoka na France community nzambe akei ba monique noto basale la kaye lo côté babi bon cette fois-ci que to koselo à chaque fois soko lingi o sala combat to kozwa en charge préparation na yo ba promettre et comme que neti a betimbela à la case li condamné et commis problème et scro ba comme ko finga est-ce que yem ta senga ki ba promettre et puis ba tout mususu ba zobota na oki ke promesse ezalaki à chaque combat donc soka sisi combat oyo donc combat sur ya ba opesa sur 100 000 na kasi boko daye donc vraiment congolais to ebeloko ni tolingi to yebeloko nini tolingi kaka congolais donc car motema mabe bakole n'a rien demandé ba promettre ba réaliser promesse na bango et commis problème ce qui ni toujours comprendre te yangwana na ninga ki na betaka moi c'était muke avant to banda et mission na biso ya lelo donc congolais lingité au monique fatia ça mabe kini ko sa rôle o tia libaya na candidature ya président de la république biso to monique to ko comme ba député pe to ko no lobela ba masolo parce que to ko lobela penza ba masolo bien ozumo apena l'équipe boso na boki penza ngo akapeza nati ekomilikam donc vraiment zali passe na mawana motema avant to kota penza na sujet na biso ya lelo nazali ko lakisa bino parce que biso to zali na kati ya parti politique AREP agissons pour la République autorité morale na biso zali donc ministre d'État ministre et aménagement du territoire maître Guy Luando Mboyo oh penza donc vraiment AREP donc vraiment parce que pour et là que ça ka bino que Guy Luando Mboyo azali mutu malamu parce que donc ba des yeux commis donc na siège à partir les msusu ba mi rezolingo bukana na ba porte parce que ba dozo ya neti banchoi tozo là que ça bino donc nouveau venu oyo et monaki azali a petit frère nanga na sepelaka na mingi et pesa inga et sengo mingi donc JR Ikoli oboyebi ke kedorse oboyebi a monique non il faut à côté na kati rep selinga sengo makasi na mona leki nanga JR Ikoli donc kedorse azwa donc devant yemoko excellence Guy Luando atia insigne ala de écharpe apesaye donc ekoti botala bino moko ndenge les kaki donc restez connectés sur Clip Original on revient tout de suite. Voilà l'acte posé avec le président voilà. J.R. Ikoli allez, félicitations. On est ensemble. Pour le gars, ils étaient. Bilomo Boitolanda, donc vraiment bienvenue à JR Ikoli, donc camarade JR Ikoli, donc bienvenue dans Katia Masolo, à Rep Yangonde Makambo,
AREP, nous allons agir pour la République. Donc vraiment, AREP, Yangonde, et comme Mimabiso, toko kota vraiment na katia parlement, na ndenge moko penza que toko koma penza na poids parti politique, il y a poids. Donc parce que Guy Luando solo la kamalamu, AREP penza na ba idolo oyo, il y a union sacrée de la nation, il y a président Félix Antoine Tshisekedi. Donc AREP penza na kati ya union sacré de la nation. Donc idolo, il y a président de la République, idolo, il y a maître Guy Luando, idolo, il y a AREP, donc confusion koutou et zalate. Donc si je n'habite pas l'élo, tout au début de mon intervention, tout au début de mon émission, que nako pesa bino ba raison oyo et sengeli tout ça la koutou jeté. Donc bateau bazo boulé 2023 ba longo la koutou wana ba boulé 2028 ba boulé 2033 2023 ça pour na fati parce que musala oyo nyo surtout fati a bandi na kati ya mboka na biso il faut amema ngoti na suka fati a risque vie na ye bokanisa ki kanambe ndenge zaiki wana kendaki po akende te donc parce que fati a même qui contre mira ba kwanza il percute donc broussou azaki suna choité atika ki masolo me azalaki na bula kotika te bokansi apesa ki likonda na yewa yiba biso achi dofene bino bobulaki ke akokende donc yipa bulaki te kala kanisi ka fati ndenga koti bo ba 6 mois ku debele mettons fati koti na kata masolo ndenge na yipsa bino ka ezaki le système il y a les corbeaux et les renards donc fromage ko yi fati baki on va changer esprit à cause de l'esprit à la musique donc il y a un moni donc kanambe a komi kotala baba masolo to atiaki ezo simbata komi a barré fachi donc moi na nzambe ezo simbata ti lelo comprenate donc akanisaki fachi neti mona penza le bien en tout cas lelo na ndimi penza ke fachi azali donc moi na papa Tshisekedi bon mona ndengi masolo ekoma mais batu bazali ko comprendre te fati po azaka esprit ya mutu moko alingi démocratie po azali soki esprit ya ki dictature esprit mabe mbele donc be élection kutu eza siko na ba 2023 te parce que so total bien fati abandi masolo kaka na union sacrée de la nation tango ati premier ministre Sama Lukonde donc tango abandi masolo 2 ans surtout abana ko sala kaka pour alongo la système oya Kabila cour constitutionnelle Sénat Parlement. Donc ma solo n'est qui jeté. Donc batunu ni bandima qui pensa et que ça mandengona donc fati grand stratège. Fin politicien ko saranate. Donc bon mon andeng ma solo les cas donc 2 ans au les cas qui les ka rapport à ça la ma solo parce que ça qui a repé ça mitine de bokuna allez calme. Donc mboke bando kende bien te atali donc vraiment nako sambwa na masolo ayebika but na ye donc ya kenda kaka donc azokene bato ba mona neti mais suka masolo ganga film aganja kaka donc bato ba bosana te bosana te nazo tiela bino pona ko rafraîchir bino donc mémoire na bino po bo mona ke biso to chaka masolo to tieli bino pe preuve botala ndenge masolo leka fachi place azumboka na ndenge balusa masolo donc mutandima kite bino moko bolanda na bilili oui s'il vous plaît. Restez calme.
est là. Non. Oui. Silence, s'il vous plaît. Oui. Non. Non. Oui. Oui. Non. Oui. Non. Oui. 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 Non. 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 Oui. Oui. Non. Non. Continuez, collègue. Non. Oui. Non. 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 Oui. Oui. Non. La mention urgent estampillée sur la farde chemise portée en bandoulière par le Premier ministre Ilunga Ilunkamba était prémonitoire d'une grande décision. Le chef du gouvernement des coalitions a présenté ce vendredi sa démission auprès du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il avait nommé en mai 2019. Déchargé de toute responsabilité, Sylvestre Ilunga Ilunkamba est sorti le main vide du bureau du président de la République et a fait lui-même l'annonce de sa démission. Vous connaissez comment a évolué la situation politique dans ce pays. Je ne vais pas épiloguer là-dessus. J'ai tiré en fin de compte les conclusions de cette situation et je viens en toute responsabilité et conformément à la Constitution de déposer la démission du gouvernement de la République. J'ai remercié le président de la République au nom de mon gouvernement. Je l'ai remercié de la confiance qu'il nous a témoignée dans le cadre de l'accord de coalition qui a permis à notre pays de connaître la première expérience de passation pacifique du pouvoir. En ce qui me concerne personnellement, j'ai remercié le président de la République de la confiance et de la cordialité de relations que nous avons entretenues durant les 15 mois que je suis à la tête du gouvernement. Même si on le savait déjà déchu par l'Assemblée nationale, le dépôt de sa démission auprès du chef de l'État tourne la dernière page de la coalition FCC Cash. Les successeurs de Sylvestre Ilunga Ilunkamba sera connu dans les prochains jours. L'article 22 du règlement intérieur du Sénat que le président du bureau sortant, l'honorable Alexis Thambwe Mwamba, a procédé ce mardi 9 février à la remise et reprise avec le président du bureau d'âge, l'honorable Léon Mamboléo. Au cours de cette passation des pouvoirs, le président sortant a remis à son successeur tous les symboles du pouvoir et les différents documents de travail. Certains devoirs républicains et les devoirs républicains sont sacrés. Symbole de nos attitudes. Une écharpe de personne du ministre. C'était qui était dans l'ancienne série. Et ça, pour la discipline. Voilà ça. Je vous remets toutes les annexes ainsi que le sceau. Le sceau et toutes ces annexes sont à votre disposition. Bonne chance, président.
Le doyen d'âge, l'honorable Léo Mamboléo, a remercié son prédécesseur pour son bravoure, sa dynamique et son expérience dans la direction des séances plénières et surtout d'avoir assisté personnellement à cette manifestation. Juste après la reprise, l'actuel président du Sénat, l'honorable Mamboléo, a pris possession de son bureau de travail. Cette cérémonie s'est déroulée en présence des membres du bureau sortant et des déshonorables sénateurs les moins âgés, de Monsieur le secrétaire général du Sénat et conseiller, les coordonnateurs du bureau d'études du Sénat. Codiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Codiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Kilelo, quitte appart, pichu kitenge. Tu as opé sa appartement na gacha poto. Solution monani. Ozana posa ya sala concert, salle ya mariage, pichu kitenge appartement. Osala location ya restaurant, obenga quitte appart, pichu kitenge appartement. Ozana posa ya événement, au défilé de mode, oh ba mama ba roya réunion, oh soki nini. Pichu kitenge appartement quitte appart. Ozana besoin ya louer terrain. Oh na banda otumbaka ntaba na ngai na nenga poto zone industrielle. Quitte appart pichu kitenge appartement. Olingi ofungola ba bureau quitte appart pichu kitenge appartement. Numéro ya téléphone 0033 75 14 32 126. Benga na quitte appart pichu kitenge appartement. Olingi ko sala achat ya lupangu na poto. Ozana Kisasa, ozana Ngola, pichu kitenge. Ba kitenge ba ebele me wana quitte appart. Check. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu oto zalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager
ozu yango au voyager nango parce que ba décodeur obiso tozalaka nango et vandika na ndako mais Sepela TV déjà za mukie botala ozu au collection ka na poche et na kosi na poche à veste au voyager au memi yango partout dans le monde ici kazo kende donc ozaka na besoin ya câble HDMI courant na internet est comme partout courant zalaka partout donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango donc congolais kaka mutaye bango congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka donc congolais kaka mutaye bango donc Sepela TV za ya bana mboka bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai donc ezali ya étranger te ezali ya bana mboka avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Wami Business, votre agence de fret maritime et aérienne. Vend des produits importés, lait de beauté, vin rouge, blanc, rosé, sel, sucre, désodorisant, eau de javel, savon de Marseille, casseroles et divers articles. À Kinshasa, nous sommes sur l'avenue Maringa 83, direction Assosa dans la commune de Kassavou. Pour plus de contacts, appelez-nous au plus 243 85 018 22 17 0033 75 80 96 032. Wami Business, toujours la qualité. Sur Paris, nous sommes au 5 boulevard Ornano 75 018. Wami Business avec Mama Mireille Wankaki, toujours la qualité. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec la expédition là. Toujours. Salon même Wami, chez Elbito Coiffure. Il coiffe avec sourire, il coiffe avec noblesse. Chez Elbito Coiffure. Bilomo Botolanda, ezalaki li sekite parce que Kanambe a longo laki ba masolo a longo na pouvoir mais atiaki ba kal partout atiaki ba masolo na ayeba yeka ke Sénat zakuna donc parlement zakuna cour constitutionnelle azakuna donc ayeba ki fatia ko beta ta ba 6 mois te parce que ba logola fracata et leki na parlement leki eke na Sénat ba confirmer cour constitutionnelle et leki mbala moko fachi na nganda mais masolo changer à monique donc masolo to bandoko boule zo simbate a komi na ba marka barre fachi mais ezo simba karate donc bozo mona ngezali sekite fatia vandisi masolo siko il faut que landa ba masolo ko longola batunyo su bazalaki wana ba fa kwa ko sala ba masolo tu wana eza jeté ezali jeté bozo ngoneti jeté bozo mona siko makambo ndenge zo sala mama makambo to zalaki na ngote ezo sala ma ezo kotaka ba biloko asika ozomona yakolobela te tala yasika oke avava okei oke avava oke evandi masolo evandi oke mosime lutala yawengela kwende lupla elutala yabaki mosiakela libwana mebonga etukasa kwati mabongo betukondela ntwala belingela mona obima namasuwa babima nouveau belingela umona be benu bikako benu besekilina betu 18 betu pa même kutu 6 betala kia dikwende kia betu mediata beno
Et tu me dis à ta mère, nous, mets-tu aïe. Il ne passe que nous dire, je vais nous montrer. Après, nous ne pouvons pas faire. Même nous dire, je vais te faire ma carte. Donc ezaka pona ba masolo o mboka e bonga na epsaki bino pena ko répéter sous le soki to raté. Ha, soki to raté mboka na biso na fati béton. Mboka na biso e ko bonga ka lisusu te wana to ngonda ngo kaka. Parce que ba boulot fati aza nango na ndimite ke président moko koza na ba boulot koleka fati. Donc vraiment toujours la Sabino Botala ba réalisation o esengeli siko que vraiment na deuxième mandat ndeko bima donc Fatia azolona donc na deuxième mandat masolo to comme Djoucha bino moko bolanda la bilili. Des scènes de joie et un grand ouf de soulagement poussé par cette population. L'eau, c'est la vie, dit-on. Une vie rendue possible grâce à une vision portée par le premier citoyen du pays. Ce mardi 23 août 2022, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait le déplacement de la périphérie sud de la capitale pour présider la cérémonie d'inauguration de l'usine de traitement d'eau de Lemba Imbu, située à cheval dans les communes de Mongafula et Kimbanseke, au confluent des rivières Njili et Lukaya. Cette nouvelle usine produit dans sa première phase 35 000 m3 d'eau potable par jour au bénéfice de 60 000 personnes réparties dans une dizaine de quartiers de Njili et de Kimbanseke. Ces explications ont été fournies au chef de l'État lors des différentes allocutions, 6 au total. Financées en grande partie par le gouvernement de la Corée du Sud et exécutées par la firme coréenne Hyundai Engineering, les travaux ont consisté, a fait savoir le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, en la construction d'un ouvrage de génie civil de captage d'eau brute de 220 000 m3 par jour, avec une première phase de 35 000 mètres, la construction d'un réservoir semi-enterré d'une capacité de stockage de 10 000 m3 et la fourniture et la pose d'un linéaire total de canalisation de 30 km. Et c'est au terme de la deuxième et la troisième phase de cette usine que la production journalière pourra atteindre le 220 000 m3, quantité suffisante pour alimenter plusieurs autres quartiers de l'ouest de la capitale. Après les verbes, le geste. Le président de la République a été invité à inaugurer officiellement cette usine et faire le tour du propriétaire dans cet enclos. C'est les boutons de fer. Ouais. Ça, ouais. Avec la mise en fonctionnement de cette usine et celle d'Ozone d'ici décembre prochain, la Régie des eaux devra atteindre 550 000 m3 de production journalière et améliorer sensiblement le taux des dessertes à Kinshasa. Plus ou moins 2 millions d'habitants seront bénéficiaires du courant électrique de la SNEL grâce au poste 220 kV de Kinsuka et ses réseaux de distribution associés, de quoi améliorer sensiblement la desserte en électricité et booster le développement de la capitale. La cérémonie de la pose de la première pierre des constructions de ces postes stratégiques a été présidée ce mardi 27 juillet 2021 par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sur ces sites de la périphérie de Kinshasa dans la commune de Mongafula où l'on a noté la présence des présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale et de plusieurs autorités politiques et administratives. Des allocutions de circonstances, il y en a eu plusieurs au cours de cette cérémonie. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila, a exprimé les vifs remerciements au président de la République pour la mise en chantier du projet du poste de Kinsuka pour garantir le développement de sa juridiction. Il a rassuré de l'accompagnement par les Kinois de tous les projets et réalisations du chef de l'État garantissant les intérêts de la population et de la ville de Kinshasa. Le conseiller principal du chef de l'État en charge de mines et énergie Ablavi Eboma a loué les efforts que consent le président de la République depuis son avènement à la magistrature suprême dans le cadre notamment de l'amélioration de la desserte en courant électrique. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a abondé dans le même sens, précisant que l'amélioration de la desserte en courant électrique de la population est une des missions assignées au gouvernement de l'Union sacrée de la Nation. Pour le directeur général de la SNEL, Jean Bosco Kayombo, la cérémonie de ce jour marque non seulement les débuts de construction du poste 220 kV de son entreprise à Kinsuka, mais aussi la matérialisation
de la vision du chef de l'État sur le développement de la RDC et de son émergence. Tour à tour, le représentant de la firme Shanghai Electric, chargé de construire le poste de Kinsuka en partenariat avec la SNEL, et l'ambassadeur de la République populaire de Chine en RDC ont salué la coopération sino-congolaise gagnant-gagnant, privilégiant les intérêts de chaque partie, un partenariat stratégique et une amitié sincère entre les deux pays, a renchéri les diplomates chinois. Fruit de la coopération sino-congolaise, le projet de construction du projet 220 kV de Kinsuka et réseau de distribution associés s'érige en complément de la centrale hydroélectrique de Zongo 2 et permettra à la RDC de se doter de son premier réseau de distribution automatisé. Le poste 220 kV de Kinsuka va accroître la disponibilité en électricité de la ville de Kinshasa et remédier à diverses lacunes dans l'offre en électricité dans la capitale. Il augmentera le niveau de couverture électrique dans toute la ville de Kinshasa à travers les lignes de transmission existantes, en particulier dans la partie ouest de la capitale, dans les communes de Mongafula et d'Engaliema notamment. Le Gulfstream 4 battant pavillon congolais est de retour sur ces terres congolaises après près de 6 ans d'immobilisation forcée en Espagne. L'affaire remonte à 2016. Les gouvernements de l'époque, principal utilisateur de cet aéronef présidentiel, envoient pour entretien l'avion à Madrid dans un centre de maintenance agréé de l'OACI. Très sollicité et non entretenu, l'avion avait manqué plusieurs crashs au pays. Depuis 2016, l'État propriétaire n'a rien fait pour honorer les factures d'entretien. Bien au contraire, les charges financières se sont accumulées, jetant un discrédit sur la République démocratique du Congo. L'affaire avait fait grand bruit dans l'espace aérien européen et des mesures fortes étaient même envisagées contre la RDC. Sur instruction du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les directeurs de cabinet Gulen avaient mis en place un groupe de travail autour des services logistiques présidentiels pour suivre de près ces dossiers et ramener au pays ce bien de l'État sabordé. Remis à neuf par les fabricants avec 2 nouveaux réacteurs Rolls-Royce, les Gulfstream de 14 places extensibles a atterri à l'aéroport de Njili sous le regard admirateur du directeur des cabinets, visiblement soulagé d'avoir à la fois récupéré ses patrimoines de l'État et redoré l'honneur du pays. C'est une joie, c'est une fierté pour un pays. Je pense que ça, c'est un travail que j'appellerais un travail de cohérence. Vous savez, le chef de l'État est en train de remettre notre image partout dans le monde à niveau. Et je pense qu'il était de notre devoir, pour ce qui nous concernait, à partir du moment où nous savions que nous avions un dossier à gérer, dans ce cadre-là, il était, comme je dis, de notre devoir de faire en sorte que les paroles puissent être matérialisées par des actes. Et ça, c'est un acte qui correspond à cette image-là que nous voulons pour l'extérieur à l'extérieur de notre pays. Un avion retenu à l'étranger, je pense que ça ne fait pas très joli. Donc il était vraiment important pour nous que nous puissions faire tout de notre possible pour que cet avion puisse revenir ici. Ce jet privé fait partie des 3000 prototypes produits par Gulfstream à travers le monde et à ces jours, aucun d'eux n'a jamais connu de crash. Il vient renforcer la flotte aérienne de l'État congolais pour l'itinérance en province et partout où le devoir d'État l'exige. Bilomo Botolanda, donc ezali masolo ya kosakanate. Donc to pesa Fachi confiance. Fachi azali mwana mboka. Fachi ako trahir bisote. Donc dans lakisi bino moko boye ba Fachi ndenga zwaki mboka. Ezalaki mboka donc partait tant lobaki eloko kuteza na mboka ngote. Donc mboka c'est beba c'est kufa. Donc lobaki ndenga ekokutela mboka mais yaza wana tsikopo atombo la mboka mais ekozwa tant. Cela n'a pas non plus empêché l'émergence de difficultés de tous ordres au sein de celle-ci, rendant ainsi aléatoire la concrétisation du changement tant réclamé par notre peuple.
Face à cette situation qui menaçait à la longue le fonctionnement normal de nos institutions dont je suis le garant, il me fallait absolument réagir, mieux agir. Ce que j'ai fait en 3 temps. Tout d'abord en lançant le 23 octobre 2020 un appel à tous mes compatriotes, toutes tendances confondues, de nous rassembler dans une union sacrée de la nation. Autour de principes, de valeurs et d'actions dédiées au service de la population. Ensuite, en me fondant sur les prérogatives que me confère l'article 69 de notre Constitution, j'ai engagé de larges consultations des forces vives de la nation à travers des leaders les plus représentatifs de la société civile et de la classe politique, afin de recueillir leurs avis et éventuelles recommandations sur les solutions de sortie de crise. Enfin, par mon message à la nation du 6 décembre dernier, j'ai rendu public les décisions que j'avais prises, enrichies par les apports de différents groupes et personnalités consultées. En effet, comme cela est ressorti dans mon dernier message à la nation, j'ai noté une forte convergence entre la très grande majorité des partis consultés et moi-même sur la nécessité de rompre avec une coalition FCC Cash devenue paralysante pour l'action du gouvernement. Nommer un informateur aux fins d'identifier une coalition conformément à l'alinéa 2 de l'article 78 de la Constitution. Procéder à la formation d'un gouvernement de l'Union sacrée de la nation qui travaillera en harmonie avec le chef de l'État. Mettre en œuvre les réformes issues des consultations, dont la plupart sont les mêmes que celles voulues par le président de la République et contenues dans le programme du gouvernement. Dans 4 ans, karaté, Kanamba sali 18 ans, Bomamboka 32 ans, Mobutu, Binomokansi, na 4 ans, Mboke Gozongandeng Zalaki, jamais. Honorables députés et sénateurs, distingués invités, le 13 décembre 2019, dans cette même salle, j'avais annoncé que l'an 2020 serait l'année de l'action, durant laquelle tout devait être mis en œuvre pour rendre irréversible notre lancée vers le progrès et l'émergence. Ma détermination était renforcée par l'expérience réussie de l'alternance pacifique au sommet de l'État, événement majeur qui tranchait avec le passé tumultueux de notre pays depuis son indépendance. Dans cette optique, j'avais pris devant notre peuple l'engagement d'opérer les réformes courageuses et ambitieuses qu'impose la reconstruction de notre pays. Mais je savais que le seul vouloir n'allait pas suffire, qu'il fallait établir un cadre politique et institutionnel qui soit propice à leur mise en œuvre. Et que, dans le même élan, j'ai formulé le vœu qu'ensemble, dans le cadre de notre coalition, mon prédécesseur et moi-même allions relever les défis qui s'imposaient à nous tous en tant que citoyens de ce beau pays. En effet, telle qu'elle était pensée après les élections de 2018, la coalition FCC Cash
avait pour vocation non seulement de garantir une alternance pacifique et éviter à notre pays des conflits majeurs, mais aussi à servir de catalyseur pour que l'action du gouvernement puisse mieux rencontrer les attentes de la population. Malheureusement, la réalité des faits est que, malgré les efforts que j'ai déployés, les sacrifices que j'ai consentis et les humiliations que j'ai tolérées, Malheureusement, la réalité des faits est que, malgré les efforts que j'ai déployés, les sacrifices que j'ai consentis et les humiliations que j'ai tolérées, cela n'a pas suffi à faire fonctionner harmonieusement cette coalition. Donc, ce qui est fort, parce que fruit et quoi à partir du deuxième mandat. Donc, tout bout canate, tout peut sa fati confiance. Fatia zali ndeko nabiso, leki nabiso, yaya nabiso, tout yébié bien. Ata soki ndengeni makambo zali, le linge sale se lave en famille. Fatia za ndeko nabiso, soko yo monike, yo soki ndengeni yo leki fatia na baboule. O monike yo ngo chalibaya, chalibaya. Kendena ni ko s'enrôler parce que ce qu'on s'enrôler te moyen poser candidature zate moyen voter zate au s'enrôler soko Monique donc ba député mingi ba tuzali wana misusu donc bazana tina kutu ba les qualités pe ba ko lekala lisute pe bango moko ba yebi donc il faut ba to sika mu pe pas sika ya donc classe politique ça a changé ya on a biso pe to chi ba mabaya to chi libaya ke to kota na kati ya parlement oh pas Monique a kota biso tu mboke za biso yaka kokota kolobaka mutachi okosala bilobela totika bilobela yango na lelo ezalaki kaka na beta vraiment c'était na la sabino ke to raté chance ote to raté chance ote mboka na biso pour ezo en vol pour ezo direction malamu parce que Fati akosala 2 ans na ye azamuta parole donc akosala 2 ans na ye après ako lukape mutu donc batwaze belé oyoke Fati akotika la masolo po masolo ke ni malamu donc idole kozala kaka idole moko na Fati tokotika la kasusu batu wana te akanambe wana o balongwa babule kutute bakozonga so na pouvoir 2023 kutu bobosana na bino et puis tango ekoma masolo ba 2028 Fati akoluka mutu ya kokota na kati ya idéologie na kati ya masolo donc kozala kutu libanda te parce que yangona lelo vraiment na tenaki parce que 5 minutes ezali cours d'éducation civique et koki jamais kobosana ke foko zongela kabino kama solo parce que na chiki bobi que les premiers azalaka na l'échec azalaka ah ba chiki batu musu ba comprendre ba malem obi ke batu combien bazalaki neti ba ya na côté na ngai ba en tout cas grâce émission na yo vraiment to comprendre vraiment que Fati faut tikela état donc yangona vraiment il fallait na bêta CT vraiment na bêta CT le on a fait comprendre bino que j'écoute tout 2023 il faut to pesa déjà, tu voter président de la République, tango à l'équipe à tout ce que yebi politique, bazo comprendre président pour voter face à la majorité dans le parlement pour ma solo et les carabins donc loi et les carabins donc ceux qui fatia l'équipe donc il faut fatia zo mbala moko majorité na kati ya parlement juja tango kota boule bandia ya soute asala ndenga asali ki 2 ans zoluka système banini donc ya mbalo koza donc juja azuma solo mbala moko aza na majorité parlementaire masolo et bandi mbala moko donc ezala susu masolo yako buka na raté yako bebi saratante ndenge zalaki donc Fatia bundi bitumba donc deuxième mandat aussi que ezali place ya confirmation place penza que congolais vraiment ako mona vraiment que masolo penza
ekomi ya elengi. Donc siko vraiment to komi na suka ya émission na biso ya lelo na ngeka na beta sete pona zongi sabino vraiment idée na bino e bunga nzela te parce que bandoki baza na bazo sala tout po ba bungisa bato yo ba lingi fachi mais biso yo tozali ba fachiste par conviction. Donc tokoki ko bunga nzela te yango na il faut tout le temps to zonge la rabino ba masolo to lobe la rabino parce que bo bunga kutu nzela te. Donc yango ne fallait na beta sete na la sabino ba raison oyo ekotinda bino bo buka na te 2023 to pesango susu na fatia continuer musalani oyo a bandaki. Donc avant na sous cette émission nanga bobi kara donc ndenge na lobaka je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude. Ceux qui te commun na souka avant na banda ba remerciement nazali vraiment ko souhaiter bon et joyeux anniversaire na Thérèse Kamani o na bengaka fidèle de fidèles. So na benga fidèle de fidèles parce que yé abandana nga depuis radio, depuis na kota internet, azala na ngai donc ton basala nga masolo ba yibaginga site na ngai. Donc ya zalaki na ngai donc azo tout na ngai nazo se souvenir azo lo bananga no courage on a bengaka fidèle de fidèles depuis Degokao. Thérèse Kamani, donc vraiment bon et joyeux anniversaire. Botala Raila Telinaï. Donc Thérèse Kamani, sozo moneka et longina, vous comprenez que azali moi si à maïele. Donc longa moi ça maïele mon na ratala na coutrement lati. Donc vraiment donc ba ministre écoute ya basi ba kosa ya ba aéroport. Donc tala coutrement donc ba Thérèse Kamani azali moi si oyo azo mélanger kitoko na maïele. Omoni moi muso monier azali kitoko me maïele te. Mususu moni azali kitoko te me mayele mais ba Thérèse Kamani autant au monieka ozo soane ozo sentir vraiment que azali mwasi ya mayele na elateli. Donc ozo comprendre que vraiment tout le monde est d'accord avec Thérèse Kamani une fois de plus. Thérèse Kamani fidèle de fidèles depuis Degokao. Bon et joyeux anniversaire. Nzambe ya batela yo, Nzambe ya pesa yo, nyoso tout ozali nango. Donc vraiment ozali mwasi moko ya bwana, mwasi ya mayele. Donc vraiment avant to banda ba remerciement na biso nazali ko recommander bino vraiment boyoka album oyo ya Jibempia na batu balobaki ebele. Jibempia na prouvé que okoki ko vivre sans album parce que batu belba na ba remerciement na biso ya émission na biso boyebi base jamais tokoki ko bosana yang boyebi to bandaka toujours na Londres kuna to pesaka honorable Jean Moutala na kati ya Londres. Honorable Jean Moutala merci na nyo surtout vraiment au sala rapport na 5 minutes avec ses engadi toujours na kati ya Londres tozali ko pesa José Kano ki kakamene maître Wera Mukuna Maître Rajamoule, merci na nyoso tout. Bosala rapport na 5 minutes avec ses engadi toujours na kati ya Londres tozali ko pesa Jano Matundu na mwasi na Jano Matundu merci na nyoso tout. Bosala rapport na 5 minutes avec ses engadi tikali toujours na kati ya Londres pour na repesa Maria la beauté naturelle merci na nyoso tout. Bosala rapport na 5 minutes avec ses engadi tokei sikoyo na kati Espagne sika boyebike vrai chéri Beloti Mavungu avandaka vrai chéri Beloti Mavungu merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Totiki Espagne toke siko na kati ya lola na Belgique pour na repesa Poutou de Yalo la petite sœur propre Poutou de Yalo ça vraiment la souci na makasi Poutou de Yalo là donc tozali pe tokozala kaka nzamba robate la biso Poutou de Yalo là merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Tokei sikoyo na kati ya États-Unis d'Amérique pour na repesa Mireille Emata merci na fidélité na 5 minutes avec César Ngadi Mireille Emata donc na ba commentaire na ochaka merci Mireille Emata na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Tozongi na kati ya Paris pour na repesa la belle Claudine Kanza, petite sœur propre, donc tonton Nayo, donc César Ngadi, Narobo Sanaote, Claudine Kanza, merci, na nyosotu, au sala rapport, na 5 minutes avec César Ngadi, Sikoyo, Tokei, na kati ya Paris, Tozongi toujours, Tozali toujours, na kati ya Paris pour nous repérer ça. Fifi Filofaria, l'homme à la Mercedes, très propre. Fifi Filofaria, merci, na nyosotu, au sala rapport, na 5 minutes avec César Ngadi. Jean-Marie Chibangu, merci, na nyosotu,
au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Toke siko na 4 États-Unis d'Amérique lisusu tozongi na 4 États-Unis d'Amérique pour na sa triple brassard Alain Yeye triple brassard moninga ya Doudou Swami Doudoulé. Donc merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Toke siko na 4 Canada pour na sa Fina Mokonji, la plus belle voix de 5 minutes avec César Ngadi Fina Mokonji. Merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Tozongi na kata Paris pour na pesa Chai Mukenge Chai wa balengela mon voisin Chai Mukenge Chai wa balengela mon voisin Jerry Mukuna merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Donc to tikali toujours awa na kati à Paris pour na pesa Dieu de Kumbi masananga Dieu de Kumbi. Merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Toke na katia Benin pour na sa petit frère propre Jijimbele, petit frère propre Saolo Jijimbele tukutana na katia kini petit nanga Jijimbele na sepelaki na kokutana na katia kini. Donc merci ya trop na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi na Tokei sikoyo na kati ya Kisasa po na kopesa mbote plus précisément totiki Kisasa Tokei na kati ya Bakongo kuna na Congo central po na kopesa Dadamoyo Tomanuku Dadamoyo. Merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec avant ya kosuki ba dédicace na biso Tokei na kati ya Hollande po na kopesa les grands producteurs de renommée internationale Fridolin Bokomo. Merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Bito suki sera toujours émission na biso na Dokotolo na biso oyo apesa kabiso ba conseil pour na santé na biso Dokotolo na biso asala mingi po na 5 minutes avec César Ngadi na kombo ya Jean-Paul Jamba Kaoudi. Merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. C'est la fin de ces 5 minutes avec César Ngadi que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. Je vous souhaite bon dimanche. Dans l'attente, restez toujours connectés sur Clébois Original. Vous n'avez pas tort. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bobo Sanate Kanambe Akozwa Masolo Nambuchu Penadikos. On doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. C'est vrai,